ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Fidèles abonnés des ABC One, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. En tout cas, nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre fidélité, votre attachement à ABC One, votre chaîne, là où Jésus-Christ a toujours été le number one, le numéro 1. Merci également à maman Chantal Ayao ainsi que à papa Osé pour la confiance à chaque fois renouvelée qu'il porte à notre personne. Alors aujourd'hui, nous sommes là, toso la mboka, kande to mesanango, toso la makambo ezoleka, mena yoki kuna na ngambu ya ba mouro ya ballon rond, moi ba nungu ekoti to ebite. Est-ce que makamba ballon d'or peut commis à l'africaine? Pour na ebi liboso ezaki soki ballon d'or epesami bato ba déclarer raté. Mais nayoki karaki oh non, fallait pas Léo Messi nde azwa ballon d'or wana le Wandoski nde muto abeti bien Messi abeti bal était année oyo tricage et tout ngabi oh makambo wana etiki biso e komiti kuna. Quelle contamination. Alors quel contagion nde to kamwe mais ngana bino to sola on a commentaire parce que boyebi ke makambo ba le biso nyos to kota ngo ya moko mais ba biso to kota kam qui est mon peto bima la biso. Fidèles abonnés, ba message na bino ba commentaire na bino ndeka bo mesana au salango et ça la biso bien. Alors aujourd'hui on a une histoire car moko dossier moko to vanda ki a na République démocratique du Congo mboko ya biso mboka fumu kimbangu mboka ya Lumumba mboka bakoko batikela biso to zana ngo ka moko ba bazara ba double nationalité mais biso to zaka na mboka moko donc so ba bengani biso na Congo to na place okite to vandi to moni na ba réseaux sociaux et circulé déjà bande kwa IDPS bakenda ki na ba drapeau na bango kuna to mona ki ba drapeau e flota ki kuna na port ya Matadi pona nini pona koyamba ba surgelé oyo e yaki na bokasité ya ministère ya économie ya mboka na biso o eza chapeauté et pas Jean Kaluma Yuma. Alors bakenda ko réceptionner yango kuna na port ya Matadi. Alors na ba propos na bango bande kwa IDPS wazaki wana balobi boloba ki yango komi slogan lelo yango yo fachi béton bakumisi pona 1130 tonnes ya ba surgelé oyo e komaki awa pona ba congolais balia yango malamu. Alors toyebi ke commande wana ezalaki déjà depuis ba mois passé ezaki à 27 000 tonnes. Oh, il fallait comment potolia. Alors moi je me dis tangu basali commande wana parce que balabi que c'est pour répondre aux besoins ya ba congolais quelque chose de comme ça. Moi je me dis tangu basala qui programme wana c'était sur base de quelles statistiques pour répondre à quel besoin. Est-ce que bazwa ki tamba roye ba congolais ngo soki pesa ba kinois. Baza combien? Est-ce que ba tonne wana eko satisfaire bango? Est-ce que eko ya ko résoudre ba problème na biso awa to en dehors ya wana et ko ya ko bakisa ba problème nde na osenga na réalisation kuna ba proposer biso déjà image wana to mona ndenge ba surgelé wana et komaki pe bandeko ndenge ba yambaki yango a bras ouverts wana ezaki na information ndenge na pesaki bongo sima ya image oyo ngana bino to ko analyser. C'est parti. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. C'est bon. Fuma, chef de l'État, garant de la nation. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.
Retour sur ces plateaux spéciaux ABC One, vous avez vu binomo bomoni ba image wana ndenge eyaki 1130 tonnes o eyaki sur le 27 000 tonnes il fallait comment et puis ba ABC biso na simana yango et pas ministre qui ba osala befort pour que le reste ya quantité o etikalaki et comme la biso malam. Alors question makasinga na mituni, est-ce que ba surgelé wana ayé vraiment qu'on résoudre problème ya ba congolais? Est-ce que ça valait la peine d'être théâtralisé na meka na lobango ezala médiatisé na modèle ezala qui médiatisé ngana mituni? Est-ce qu'on peut s'enorgueillir? Est-ce qu'aujourd'hui on peut bomber les torses parce que to côté ici ba surgelé? Tant on va surgelé ba ne comme ça va comprendre penza bien té ba surgelé zaka ba poisson hein ba pio di otoliaka o ya glace wana e kangama, d'où le mot surgelé. Ba cuisseur, ba cotisseur, ba biloko nyonso to liaka ya vivre frais wana. Yango nde ba benga surgelé. Est-ce que maintenant parce que ba côté libison on a République démocratique du Congo aujourd'hui que tokoi ko betela yango tolo? Alors que nous avons de fleuves, de cours d'eau plein de poissons. Il y a de poissons même à vivre na mai tellement longtemps. Beti kano a koufi na na ba lac na biso. Alors pour nanini bazo ba industrialiser pêche thé parce que nous avons de pêcheurs dans ces pays. Pour nanini ba industrialiser pêche thé pour que nous autres là mangions bio. Pour ani ba ko sala ngote pour biso to lia bio to lia biloko eza naturel. O ba koti si ba produits chimiques et belé thé. Ça c'est de 1. Deuxième préoccupation, tozana ba éleveur, tozana ba place au sala ba ferme ya minene. Pourquoi ne pas industrialiser ces secteurs? Bazo beleveur wana odea ba yebi bangulu nde ba vivaka, ba yebi bantabande ba vivaka, ba yebi banyama nyonso, ba yebi ba soso, ba yebi tunde ba vivaka. Bazo bango batia bango quelque part ensemble ba bando boko la banyama pour que biso to lia biloko yo et koti ba produits chimiques mingité. To landaki ba rapport ya OMS. Ba maladie ebele ezobotama na Afrique. Notamment dans le rapport il y a ciel auto kotanga autrefois awa ba maladie ebele ezobotama en Afrique ezobotama pour cause il y a manque il y a alimentation saine, manque d'alimentation saine. Et parmi ba cause wana ba tanga même ba surgelé wana ba vivre frais. Bon biso lokwa to yeba makambo mingi te na Kinshasa to lobaka au formol. Oh, ba poisson ya ba formol. Alors, ba poisson ya ba formol. Ba biloko ba formol wana, c'est très nocif, très nuisible à la santé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'enorgueillir parce qu'on en a offert au peuple congolais? Est-ce que ba poisson wana, biloko wana ekoti, et qu'on nuire bisoté plus tard, et outi na Namibie, fidèles abonnés, Namibie, basali yango ndenge nini, na quantité au basali yango, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Pour que ils allaient conserver et comme la biso awa dans la République démocratique du Congo. Cela n'est-il pas un danger? Tous les nutritionnistes, les professeurs, Yamakasi loko ba Théophile Mbemba Fundu, o ba loba na biso. Important si ya kolia biloko o eza naturel. Ba ça la biso différence entre soso oyo akoli na machine o ba tie ba kisi. Na soso o yomoko o bomi o lambi mbala moko ba ça la biso ba différence wana ba démonstration wana juste pour nous montrer que ndenge to mi pesa na ba vivre frais eza très nocif to nuisible pour la santé na biso. Alors les loto kamwe na gouvernement ba yeli biso yango bande kwa IDPS pe lokwa ba mona likamba betela maboko te ba beteli yango maboko. C'est vrai les loto beteli bino maboko. Mais 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, ça quel effet na ba santé na biso? Na yena aspect mususu, Kinshasa souffre d'un problème énorme d'électricité. Place ba surgelé ane kokoma. Est-ce qu'il y a des mesures prises pour batu ba we la ba stocker yango ba somba yango? Tango batu wana ba bomba ngwe bandi ko pola. Ba yo teke yango biso. Déjà ça se passe à Kinshasa. Au moins na poisson ici est saigné ki nango mais bazu bazong si on a congélateur mukie, ba e ba teke yango batu. Déjà, c'est un grand problème, un sérieux problème. Il y a un cas qui vidéo, mon maman Kalunga nata qui n'a pas réseaux sociaux lobby, atabo kiti $70, to bomba on wapi na ba morgue. Parce que tous un problème déjà à courant. Est-ce que conservation ya biloko wana? Et qu'on crée les biso problème plus tard te na santé. Nebi ke na ABC1 to solaka, to messant déjà
koluka ba solution ko pesa pe ba piste à solution ndengo zo landanga oyebi otala image okomona yango. Est-ce que ba poisson na e ko répondre na problème ba congolais? Est-ce que biloko wana e ko baxela biso passe likolo pasité? Est-ce que il fallait en faire tout un spectacle? Il fallait ba toba ke kuna ba emba fachi béton parce qu'il biso ba poisson, même ba adage chinois ne lobaka apprends-moi à pêcher, ne me donne pas le poisson. Place on a biloko wana outi. Qu'est-ce qu'il nous manquait pour biso peto comme à place à poisson? Oui, bon, et puis ça n'a que mon Kozambo Kabaki déjà que la mine te baliba manda ko exploiter fleuve na biso, mais on en est à sa 40e promesse non réalisée. C'est ça le problème. Bande comme ça babi on a un souci population et fêter malam. Mais attaque tout poisson on peut quitter $10. Est-ce que ba congolais ba somba? Est-ce que les Congolais ba osomba ata carton et commune na mbongo nini? Parce que l'argent ne circule pas. Na kalato ebaki na Kinshasa, ce comme période de fête au monde mbongo iso circuler. Déjà bande ko ba ofuta mabien te bande ko chaîne nationale RTNC bazo lela. Salaire na bango bloqué par quelques individus. Oh, l'État zo bimisa déjà mbongo ebi ka bimisa mbongo boye. Mais mukolo mbongo zo ka tiers ya mbongo o falazwa. Et ça, c'est presque partout ailleurs, dans la société à l'État. Sur total, dans la privé, le secteur n'est pas assez régulé. Le patron va foutre à batunde, le moni, le indien, va foutre à batu, le salaire moko dérisoire, le salaire de misère. Est-ce que tu vas fêter? Est-ce que tu vas bêter la yango, maboko? Il faut tout analyser. Bande kwa yi deux pèses. Tobo ite que président Fachi aza moutoyi deux pèses. Mais n'en faites pas une fierté. Beaucoup misali kamba ba poisson ôté parce que ba pesibiso nini. Je me souviens de Sirogele comment Erwana o ba congolais ba bengaka ebembe ya doula. Asala ki yango po aller sa bango mais finalement et comment qui et loko moko ba na ko se moquer nango pona yi. Alors to comment na étape wana te que peuple tout na bo pesibiso yango mais bo pesibiso yango ya qualité nini. C'est ça le problème. À l'ère actuelle, au Occident, les autres téléména le fait qu'on lia biloko et oumen na malili et ba produits chimiques, ba occidentaux, ba ngomoko ba commencer à les faire ba lia bio, c'est-à-dire à kende pena na mai à pêcher poisson na allié. Ah na République démocratique du Congo, tozo beta to na biloko tozo moneza malsain pour la santé. C'est vrai pour bisoka bino boza bato opposition oh bolingité monta sala bo critiquer mais on est intellectuel à part cause à l'intellectuel tous appelle quand même na moi sagesse à kibomoto lelo na banda ko belé bato belo bazan pour ça ba préserver ba santé na ba balinga su ko lia vivre frère et surtout bana mibali parce que vivre frère tikali caprice ya moi ba jeune fille ba fille android na lingi moi mi pandi ya lingi moi boy mais il y a bato bazan souci à santé na bango bali a survivre frère ana Kinshasa bato ba komi oboya bato ba komi ko boya pourquoi parce que trop de produits chimiques est nuisible na santé alors ba abonné na ABC wana yebi ke boza 10 000 boza tellement ebelé na kati na bino fo ba chimiste na ba biologiste bazala komela na message ensemble to planifier ndeni to ko zo ata interview o expliquer biso ba conséquences ya ba produit ano ba sa elaka ba poisson wana ba biloko nyonso vivre frère wana na santé pour que ba ndeko nyonso bazali ba comprendre que on ne parle pas en vain to lo baka pambate mais to lukaka to expliquer et sika likambo ezali c'est vrai ana ABC wana to zalaka lokwa ba avant-gardiste mombo soki likambo ye to prévenaka to lobakango déjà avant likambo gratuité attends to lobakango gratuité wana ça a été pris à la légère ba sala kango mbango à la va vite il y a tant de paramètres qui n'ont pas été pris en compte muto andima ki biso te lelo to suki wa pito zongi kaka ne to zalaka qu'il faut ba parents ba foot à minerval quoique ils a déjà régulé oh il faut ba foot à 300 ba place sous malgré que ba kati ba montant mais ce qui est si bon wane ou na l'état te ba parents ne mutu il faut ba foot donc to zongi ka na likambo to zalaka na liboso ya makambu ya mbongo wana alors fidèles abonnés tant tozo tema tozo loba ensemble to sangisa ka ba idée pour que to sunga mboka oyo
et kende liboso mboka oyo etambola. Quand ça ne va pas, on doit dire non. Les loto bandai koloba to bandai koloba babimisi Willy Bakonga pourquoi ba salibo ya salibo. Lelo Willy Bakonga a porté disparu. Tant on biso toloba kiango bolobi non le président n'était pas au courant. Si comme ministre a lobi est pas au courant, le président pas signé une grâce présidentielle té. Abima ki ndengeni. Alors tant que loba makambo yo, il faut vous comprendre ka. Lelo église catholique est abandonnée. Bandeko basangana na bango opposition pour la dépolitisation ya seni. Car attends ka ba keta la ba évêque boy. Ba principaux animateurs ba kekuta na ba évêque. Ba kutani na Fridolin Mbongo. Président Sénat Bati Lukwe Boazalaki. Président de l'Assemblée nationale Kombo na encore nani Christophe Mbosso Azalaki chargé à conseiller spécial à chef de l'État en matière de sécurité, Béa, Azalaki, c'est qui encore premier ministre, chef du gouvernement Nabiso, Samalou Konde, Azalaki, Bangwana Nyonso Tambake Bakutani Kana Ambongo, quelques jours seulement. Discours église catholique et changeaki. Alors, est-ce que l'église catholique a bossani Rossi? Église catholique a bossani bato ba nyokola ki asanga ina bango bomona biso mabe. Lelo bangwana susu bazui bakabwani ba lâcher bandeko na lutte. Ba lâcher bandeko na lutte. Awa na biso wantan tozo dénoncer makambo nyonso bozo mona biso ka mabe. Mboka eza ya kobeba partout tricage ekoti même bato biso to bandai ko tchela mutema ke bakoyi ko soutenir biso bato bateya biso vérité bateya biso droiture bango mo bakomo kendele ya mupanzi alors tant ba kotela biso ba biloko aboye est-ce que OCC a kozote ya ko examiner ba poisson wana parce que ça donne le chef de l'État. Est-ce que vous allez soumis à la procédure nyonso ya contrôle ya OCC pour baye basoke que vous allez consommer na peuple congolais toti. Est-ce que et qu'on a mesure de grâce parce que ça donne ya chef de l'État. D'ailleurs on a habité pourquoi bande ko ba benga ngodon pour biso to ebi don ba somba raté. Mais wana to somba. Ce qu'on point ni bande ko IDPS ba biso que au chef de l'État sali ba congolais don ya ba poisson. Pour don ba somba raté. Tant aux qui ban mike to tanga to zomona bakaye ya don de la Belgique ba pese la rombon au keka en école ba pesio don ba sombarati mais o abiso to somba est-ce que ça don tant bol bakaki teli biso yango ezaka ko se conformer te na ba pays muso africain ndenge bazolela est-ce que ça penza cadeau est-ce qu'il faut s'enorgueillir est-ce qu'il faut obetela ngotolo ba poisson ya ba formol l'auto bengana Kinshasa o bozo pesa biso population congolaise tolia yango pe bo obetela ka tolo. Tout ça contre collier à Congolais, mais bon, peut s'abisso biloko ya qualité nini pour na lobby na biso to zala ndenge nini. Voilà ma question makasi o na yaki na ngolo na cadre émission o boko limbisa, il fait tellement chaud à Kinshasa na écoutez ce to comme à 30 combien de degrés Celsius ah moto eza tellement makasi maman Chantal yao nde na transpirer boy po na bolingwa mboka na yaki quand même comme la bino ba information ngana bino to kutani mbala sima mais ko bosana te partager vidéo panza yango partout baninga ba mona yango ensemble to bongisa RDC ciao ciao. ABC One Television. ABC One Television. Le